Samuel, mais non, ce n'est pas toi qui m'as fait ça, ce n'est pas toi. Il fallait me faire tout, mais sauf ça. Moi, tu vas me sortir dans la kunanga. Non, mais tu n'as ma toute carrière ici, papa. Carrière de Sylvie. Carrière de Sylvie. Fous-moi la porte. Fous-moi la porte, fous-moi là. Fous-moi là, fous-moi là, fous-moi là. Fous-moi là, fous-moi là. J'ai déjà fait ton choix. Bana no pas venir na bande kolanga papa ça l'histoire de tout ça là. Bana va pas prier le mauvais. On est pas conseiller. Attends, ouvre-moi la porte. On a fini cette fois pour toutes. Ouvre-moi la porte. Respecter ta banoyote, ou respecter ta ngate, il fallait qu'on va le noter dans le quelque part. Avant de regarder aussi là. C'est quoi? Ouvre-moi la porte. Aussi pas téléphone au Kandi. Rappelle-moi oui d'accord, rappelle téléphone au Kandi. Boto na batalinga la fasana bakomi wapi boto na ba ndeko bazili na Molière TV ekole kalelo na kisasa makambo nyonso mobali ya kali mbala porte monsieur balokuna balobi mbala porte bako filmer na ka pas zito ko filmer yo kana kati OK bana machine okasa na koma kisasa ke oti ha attendez lelo kisasa bakoyoka yo mabelo sala lelo bakoyoka Nana souffrir, j'ai souffert avec toi. Totongi nako, mbongo na ngai fela kata ndako. Na teka Mercedes na mbongo na ngai Mercedes eza na ndako. Ndako mbongo na ngai. Toko teka do lupango matoma toka buli mon katikati. Si ça jamais mika be pa ba konzi. Bo ba kote ali kambo. Na kolala na bango pona sangu sayo. Nana ko souffrir te na vie na nga. Oboti nga bana bali po sindola nga. Oya ko kola sanga ba mine na ba film. Bana no bazo sakana na baleki na ngana bazo bana banke papa sa ishone to saleni yale bana bana odondo di ngana sala bana oni na valida bano na soba ko bana na pon no sa no makamu nyos ah non Matou Samuel tu es plus qu'un diable toi tu es plus qu'un démon Si j'ai repris encore, ça arrête. Mais il faut qu'on en zoome ici, là où. Oui. Ah ouais, ça vous comment c'est toi aussi ma montée, c'est ici. Ah, zoom. Ça me croit. Nzoko baloko kulenga. Okejo wana akashala kangio sous-vêtement. Ozoni mutakala na ndako. Okomo kosa kosanga. Papa, boniko? Hein? Au combien par la 19h au kanga téléphone nazo benga vana voyager ti 3 jours au salanga elokwana oyana sous-vêtement te rachel kanga sous-vêtement biloko nyo se koleka na télévision na intimité na kisasa ba passer ba ko bengi sopo ke beta na église na bango ça va passer wana bengisho c'est que basa bandoki na yo boza ba tumoka ya bakisi bino na bango mais passer ata na molimo nzana ako bengi saote na buzo boyo salinga na batu nyonso bakomona na télévision bakolakisa ba image ya mwana mboka ndenge ozaka te faire otombolanga bakolakisa ndula ward bakolakisa ba concert nyonso beta bakolakisa ba clip ngana kati sikoto tala soki rachel akocha musa pili kolakisa sawa atombola ka musa soki aza mwasa bimao bokangami na chambre nani bokangami te libala bokosepelaki ezalaki kitoko elelo komeli bino bololo je suis ta femme légitime obalinga na mbongo bimisi boye baseremoni wana eza na babande zela comme balaki ka po roulenga attends maman excusez likamongo zani papa na ngai nazolela et pas maman Olive maman Olive ngai oyo yebinga nga moi ça Matou Samuel to yaka na makambo ya grand hôtel na makambo 50aire oyebinga bosi bo lebela makambo violence faite à la femme Matou Samuel oyo salinga eza violence maman Lukiana bota ilanga likambo mobali azo mériter prison bota la banoyo bazambi balé to botina Matou Samuel abalinga ezaki ndenge nini moi ça Matou Samuel akufi Matou Samuel ye epananga na ife que frère ngana ko makambo ya basali nzambe te ayibisa nzambo atininga epana yo sambela akorienter yo na yeko kota bozindo na yo keli frère mawa ngabité comme azana bano tsira na linga na pesa affection pour se retrouver papa na zakina mbongo na mbongo $15,000 na zakina Mercedes na nga 230 coupé na valeur à $8,000 na zakina ndaku na ngaba bien na nganyo sandaku na valeur à $6,000 na teki biloko nyoso wana na mbongo na zakina na maboko to na Matou Samuel balinga to vandi na ye to le na ye mbongo wana mususu to tonginda ko papa zo ndako oyo to tongina ndako zo mono ya zimwa sa tena ndako ndenge na zo ba mwasa za chambre Matou Samuel akanguna ndako aboyi kopimo
Papa aux ndako te hein. Zanga ce qu'on a zoloba. Après tant on ça moi la balinga après 2 mois ya mariage na biso. Passe bandi. Nathalie Mercedes na buté. Na ko vivre na passe namba na ngobote. Tata Mercedes pour se retrouver. Papa na teki Mercedes on a $7,000. Na zot kati ya mbongo. Na pesier. Laisse papa to tonga ndako na biso. Comme ça ko vendre pas papa muzonga pesa biso ndako. Na bitona ko tonga ta moi eloko moko muke. To kenana kokota na kananda ko na biso e ko tongama. Na kati mbongo na kati. Yo moko sala $7,000 kati za combien? 3,500. 3,500 musu na chango na ndako. Tozoli yango na ye. Makamunyoso, tosom ba carburant, tosala boy. Mbongo na eseleka te et sili. Na eko bota exaucer mwana nanga liboso to boti na exaucer rose. Mwana wana zikombo ya mwasi ya ambassadeur Mugano. Kombo na exaucer rose Mugano. To boti mwana wana akangamile kwa mbongo bimno hospital zate. Makamana ngamba komo sala ngabo. Kapito bisaki onini. Matisa mwana ko diokola yo. Matisa mwana ko faire souffrir yo. Na ndima na yo kwa kibangote. Na taleka mbali na ngana bana ngana linga ke mingi. Ngabi to vanda. Libana zo se banakana pasi. Zamba ko sunga biso. Papa nangai nzamba yeko sunga mafutelinga maternité na bimi to vandi avant ça tant on yeko bota exaucer après 4 mois na panda malade papa et mona na mutuna makolote ndi après na yeko comprendre que non matata misala molili alinga kinda alekisanga mais nzamba alinga kanga na kufite tilelo bisika malade ne uta e banate mais nzamba sala kisanga osinango matu Samuel ndoki des magiciens munen nenga zawan abimaka 0 réunion akena cimetière eta pour aller leki to vandi kaka to so demere kati na nkolo kaka titi nzambe sunga papa na ngai ngamu na zolo bo na za mwasi ama tout Samuel batu ba yebinga soki na kosi ba image ezali batu ba yebinga na zo inventer le côté j'ai couvert mon mari na c'est que non na couvrir yo parce que ozamba inanga na ko bimiso poisete to vandi kaka to zo le lanzam lelo album yeko salim tango album esalimi musale bimina miso batu bato je peux ma félicitations en tout cas aux moi ça ma bonne deli moi ça porte bonheur na yo tal l'album ebimi et sali succès en tout cas yé mon copé na mino ko témoigner za ma pambolingai après c'est moi ça ma bonne deli patati patata et aujourd'hui to bandi ko ça va problème na Matou Samuel c'était comment abandi ko ça va appeler la poto ceux qui to là il na ndako 0 heure appel wana sokeye akobimba na chambre akozo akendelban akosola pendant 2 heures du temps ceux qui ont bimba na obana solo na nani lukuta oh ya izana couple moko na poto bazana problème na couple na bango na zolinga na pesa un conseil zoka moi si wana déjà abandi ko benga parti ya poto Matou Samuel a commis ndako comme indifférent nenga zalaki abaluki a commis agité nenga zaki mo to vani to beta masolo to zo et comment qui subongote a quand même tout le temps au téléphone si mo ko muso ko ngena message à moi si wana komelia ba méchance d'amour na tanga ne peut pas o ezani na bandi ko lela ngabi si réellement yona moi si wana ke yona no pesi mo tema na yote bengaye et c'est que na sana moi si ngawa biloko zo sana lingite Matou Samuel asalinga kaka boy baje kaka ona sita benga ki na kangele zoka iloko te papa na ngai eloko nini salinga pasi to salina pour programme na mbali programme voyage mbali bisinga que non comme to sa boye to zotonga ndako na biso sango place commerciale kenda Afrique du Sud comme bana bakangi congé OK no lukanda après na kutinde lo bana après yo kozonga on continue à faire na yo na pena continuer comme na musique sans arrière pensée papa ce qui me coûte na ko me coûte biloko na ngani so tikali basai na ngaba bilamba tout ezali wana ba jip mi baloy jipo moko ezala na compte na ngaka belanga bolonga na baza ba jipo wana liya aluka ko samu sangame azoko tana molo jip mi balwana moko ezala compte na ngaka OK voilà na yebise que non papa tikala bien na bana mwana na yali boswana liti aza traîtresse modèle ngana vanda na bana wana na ndako nende wateke mwana wana liti akosala ngabongo avana kende voyage l'idée ça iba kili solo ya mwasi wana kwa déjà kutindela bango mbongo bazo sombela bango bilamba ngana kata ndako wa na zo le côté mais na bana osambela nzambe na bana nzambe que s'il y a quelque chose qui est caché derrière tout ça Dieu révèle-moi makambo nyonso akuku nzamba chaka ngona poisa lelo Matou Samuel nzamba chena na poisa soka ibite za suka carrière na ye ndenga sawana eza suka carrière ata boy kobima akangami na ndako ata ti 20 ans ngana kozalao ligala facile ekoya Molière TV ekoya bako filmer ye bako zalao lelo Matou Samuel aluka place kuchanga mwasa na zana ndako alors papa ngana voyager na voyager Matou Samuel tindinga na Lubumbashi ni bien Afrique du Sud a roulenga conscient que papa passeport na ambassade kuna za visa te na mboko $50 na talinga bino comme bali ngana zo pese confiance na kende nano nzoka na caisse jeudi yes samedi akena mwana na liboso lidi na meola
na grand frère na bango famille andeli bakeko bala papa na ngai oh bakeko bala maman Olive naza mwasi lokola mama na ngai yokelanga mawa na ngai lelo na kosuka wapi vina ngai kozala wapi na ningi je suis kata likambo matisa mola koteka lupango toka bolene mon katikati koma sa poni mwasi na ye ngape na tikala naza na pasi mama na ngai matisa mola lukiko bomanga na mulili aziko kinga te asalinga ko comme naza mutomle na piquer crise na kufa ache mwasi na ndaku dimanche ayebi swana nyoso boyisa ngai no côté lundi mardi kaka bato bayaka kotonga ndako awo mutu moko abenginga ayisenga mama kapi tolinga ko mingi oza mama moko boboto toza tovandaka na yo bien na bengi mpona informe yo bombanga nenge toza bobo frère mato ache mwasi ndako depuis dimanche ayebisi bana nyonso bayebisa yo te avandisi kutu biso azobisa biso keno kapi wana akanisaki nini asuki nasali ye jeu natindi na lubumbashi wana akokende kutu afrique sita akosuka na lubumbashi wana kotelengana na bana eza faso moko na se débarrasser na ye nalobi mesoka mona kinga na ye ekosimba te ntango alukaki abana nga tonégociaki il fallait qu'avandisa ngai ezangeno kapi mwa etoa ça ne va pas tenir mama ye oboteki nga bana kitoko zo ata quelque chose yango kende nga na tikala et j'allais accepter pour moi dans ma vie je suis prêt à tout, j'allais accepter, mais il m'a roulé. À sa psychologie, mais déjà, moi j'avais compris qu'il y a quelque chose qui est caché derrière tout ça. Alors je priais mon Dieu, comme je suis une femme de prière, et je crains mon Dieu. J'avais dit à mon Dieu, mais tout ça, moi, ça na coucou, ça me chaye pour l'élé. Ne mardi, on a ça, ma chaye pour l'élé. Nayo ko benga ya ma grande surprise. Ma tout ça moi la passé, ma kangu na poto ya yena sida yeko tikela yo. Aye a passé le téléphone. Aze bisenini afinganga. Moi soit na to finganga moi c'est la femme légitime ma tout Samuel. Oh avandi ça qui ma famille. Moi ça na to finganga ndumba, sirène, muluba. Yo zelo so raté. Ngane na mto nazo konza. Papa na ngana piqué crise. Na lukumbashi wana mutema na ngai ba liko beta mbangu mbangu. Kama na monga za lukumbashi na miminga na hôpital. Ba pesinga ba piqué. Mubali wazando ki papa. Alukinga na monila moninga te. Nda salinga boy. Au moment où je vous parle, la femme là est dans cette maison. Matou Samuel aussi même maman. Maintenant, j'ai besoin qu'il sorte. Ngana ye, tout s'affronter, Matou Samuel. Excusez maman ngwa koti na ndako depuis mkoni. Depuis dimanche, ngana va jeudi. Moi ça na koti na ndako depuis dimanche. Non, le moi ça na 2 semaines na ndako. 2 semaines na ndako. Ouais. Ngana va la sali kaka quelques semaines, une semaine et demie, ya écoute déjà moi ça. Donc sûrement bazaki déjà avant bazaki déjà avant. Aza faire ma be hypocrite. Ngaza ba sa na identité na ye. Aza mutoni sala molili hypocrite. Mais il y a sambela makasi comment papa na ngai. Matou Samuel, de moi luka ketango la ya eko avoir ye. Matou Samuel a ça c'est carrière. Ngai kako mabolongo na ngai yo. Mabolongo parce qu'il n'y a pas moyen d'accès bino mabolongo yo. Ezika. Na ba prière bana matu baza ba témoin atale ne bana yo so ba lukelinga et donc na so regretter moi na matu Samuel liboso lidi na ko na ndimate ke mwana na ko sala nga bongo mwana na ndi aza mieux placé parce que bana so ba ba koli ba pesa ba para bango toli papa c'est que tu fais ce n'est pas bon comme ozana na maman ya biso kapi il faut na corrompre na ye pour s'engager matu Samuel a boyi mwana na ya boyi ko sala ngo a se réjouir pour moi swana ala ki bango poto donc baza ba profiteur bango nyoso baza ba matérialiste donc bazo la déplacement les autres là comme monika susenga na sasa na mbongo te ala ni moi sa poto pour ala kemi kanda bana ambe mbana na poto na yemo ko kwa poto tangu la yazo kangote na salibo mais il va en partir dans l'affaire nyoso les affaires à poto papa ne mbala ndimi abebi sa foyer na ye pour prendre lisolo poto moi ça on pas yebi mutu na makolite place azalaka ayeba état de maman so na te ngana zolela nazo la sa appel na maman Olive maman na ngai tailanga likambo nga mwana na yo bazo nyokola ngai violence faite à la femme ngolo bakayango yo maman Lukiana bota ilanga likambo yo maman excusez sko matu ye moko azawa pisiko azana da papa aboyi ko fungola même ce que bozinda kwa na bo filmer bazana da kwa na mwasa bazana na mbetu na ngai papa na ngai batu so basala ka vantique mesuka kalibanda matoko simo sina mbetu na nga onga na somi na mutoti na nga non matu va bele payer papa nazo ko kate bata ilanga likambo kisasa mobimba ba passer ozo yo kangai boyo ka makumba to asali ngai ba passer boyibinga mwasa matu na nyoko mina matu nazo ko kate na oyo asali ngai nazo ko kate matoko futa ngai ndako to tengida matoko tekango justice ko salema papa gouverneur ngayo papa na ngayo bakamyo sa ebisaki yo pota ilanga likambo yo premier ministre pota ilanga likambo papa boshab pota ilanga likambo na olela ngamona bino na olela samola tingana kata isanga na bana azimosa tena ndako mabeni na salie so mabeni nyoso na ba couple zanga kate ko so des zanga kate na ba couple nyoso ayebisa bino akangana mobali na yibie mbongo bien sali nini et le côté bande ko ngai na futi wana que justice soit faite non le susté salinga
otala kingate. Okomolela Matu Samuel. Nana bibi na télévision te. Okomolela. Matu Samuel okomolela. Papa na ngai. Oyi problème de kelinga ya mutema. Non, pas na basaba na yo. Nana Samuel na yo. Naza mutu mususu. Na vani me bima kasi. Bima. Ona okomolela. Papa tuna okomolela. Imagine eso de kanaba kwa mida na television. Okosa nguti bomate. Takwa salinga. Mato azando kwa mwana ngabo na bituka asa na vile normal. Oyo kokasema limba. On projette ici maintenant. Ouais, master, et ça nini? Filmez d'abord. Je filme. Et ça bon. Benabiso. Benabiso toyoka kaya makamukota uti me otomoni sikoyo. Vela bilonani. Samuel waimbaka. Usiama. Oni tata mana. Lelo tomone affaire à camille. Ah, yemba ndeni. Usiama. Uilo tata mana. Melilo anga bamba. Eleki ya mwasina. Oh. Tolala ki tolamuki. Oui. Te ça bongo te azunde mo simu susa chena ndako. Yoka problème ouais. Achela Mwasina ya voyajaki. Avoyajaki. Siko ye na retour na ye ayo okuta nde c'est vraiment ma carte. Ezali boye. Vela bisu Matu Samuel. Ana mwasi mususu. Mwasi na ye a voyageaki. Atini mwasi na ye Afrique du Sud. Na sima kotina mwasi na Afrique du Sud azui mwasi mususu atie na ndako. Kaka na mbendo alala kala mwasi na ye. Ya libala. Azui mwasi mususu atie na ndako. Abo sawa. Toza na lopango Matu Samuel. Matuba Samuel atie mwasi mususu na ndaku na mbeto ya mwasi na ye alalaka na ye artiste na kaso